bandeko na nga mbote na bino naza na lisolo mokia kopesa bino ezali lisolo ya une maman araconte nga histoire ya amour ya vie na ye alobi muna nayebi ke kotrompe eza mabe infidélité eza mabe me nga nasala infidélité na ndako ya libala nasala infidélité na nga na ndako ya libala mobali na nga azali papa ya bana na nga tobota bana me mpo na nga azali une personne seconde première personne na nga ezalaki bolingo na nga vie mobali na nga liboso tosala ambiance depuis Afrique ti mpe toye poto nabosanaka ye te ntango tokabwanaki nga nasali vi na nga na bali na boti ntango tokutanaka ntango mosusu aza na bavoyage aye tozomonana c'est toujours comme si c'était la première fois donc c'est vrai que basi mosusu bakosaka ke nga nazala infidèle te nazala toujours fidèle na mobali na nga me ngai alandaki live na nga la dernière fois sur l'infidélité alobi j'encourage pas ça mais ezali na bacouple ebele na basi mingi ebele baza malheureuse na bacouple na bango parce que babosana na premier amour na bango te peut-être faut faire un travail peut-être hein, kondima tobala parce que obala parce que oza no malheureuse au fond en soi mais ngai mpenza j'avais décidé voilà de faire ma vie na bota na bana nazala na bana na nga mes premiers amours nanga na bosana kaite tozaka toujours ensemble donc tozali vivre une histoire lokola to abana mike abala na ye pa abotanga pe na bala abota mais totikala bami totikala bamant pour toujours donc voilà ndeko mwasi apesenga lisolo oyo ye azali na ye infidèle infidélité yango ekoma a transformé yango na chose positive non négative donc c'est son meilleur ami c'est son frère c'est son oncle c'est un peu l'ensemble de son bien-être. Alors, quand il m'appelle, quand il me dit des mots, c'est différent de mon mari. Donc, je ne suis pas amoureuse de mon mari, je suis amoureuse de mon premier amour. Donc, il est là, personne âgée, naza déjà dans la soixantaine, il y a bientôt na 70 ans, naza na soixantaine, mais mona na lingaki toujours, on s'est fait des promesses. Un jour soka kei ya so aki liboso na obosana ye te nga mpe so naki liboso aobosana nga te bandeko na nga boyebisanga qu'est-ce que vous en pensez na bacommentaire basi ebele na bandako ya mabala bazali victime ndenge alobi na manque d'amour ya mibali na bango ya liboso bamibali oyo bazala na bango souvent ezala nango le grand amour te ezali mpona baraison mais on vit pas pour des raisons alobi yango adesida certes kabala abota azovivre na ye amour na ye. Vous pouvez savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, bandeko na lisolo. Je vous dis à bientôt. Merci.